Balobi Congo ya Sika veut dire www.congoyasika.com. Solandi bango masolo ya solo. Masolo ya solo. Bango balanda ona source veut dire source na mozindo. Na anglais balobi de sauce. Ozwa bango Landa Maurice Premier, le grand boss. Mutu azo coiffé, azo kunza Scandinavie. Tolela mbalamoko www. Na obosa na ba pointe congoyasika.com. Désormais pour vos émissions, cliquez www.congoyasika.com. Changer mentalité, tolingi makambo ya sika. Ouais, Congo ya sika ya biso tout, toleka. Nathalie ya baelami lettre E. Malobi si tezaka moko etalama monda tie oya boya fandi. Congo ya sika.com. Si tabana Suède. Si tabana tout o batutu ba olanda biso na ngunga oyo o ba confirmer site na biso. Ya mwana ka ya osameza te. www.congoyasika.com. Site ezotala partout dans le monde entier. Site ya bana Scandinavie, site ya Suède, Norvège, Danemark et Finlande. Donc www.congoyasika.com. www.congo.com. Congo ya sika ya bana Stockholm bolandango e fongola bino maele mwa ya bino yango wana. Pour qu'il les juge et en bolingo. L'amour ne périt jamais. L'amour de Dieu ne périt jamais. Agapé, l'amour ne périt jamais. Dieu est amour, son amour est parfait. Il nous aime sans intérêt. Olongolinga kati na lolendo yaya. Oboyinga na kufa na lolendo Yesu. Kondo Yesu. Nakumisa yote pona nini Yesu. Kondo Yesu. Nayembela yote pona nini. Nazali rekonesa na oyo sali ponanga. Pesa biso bilei ya mokolo na mokolo. Imbisa biso na mabeto salio. Shalom peuple de Dieu partout bozwami. Na biso mbote na kombo na Yesu. Na moko ya mosala na Nzambe kati na mboko Finlande. Na yembaka pe na un album na ngai ya sika. Thème nango ezali la repentance. Boya mbao na maboko ya kofungwama. Alors kuna yana banzembo moya motuya na yembi pe na batoyo na sai featuring makasi lo ya lycée ya Benjamin Lamba Clovis Makola. Merci cher internaute de 3 fois Congo ya sika. Balaninga tina kati ya bateau. Atwa na kati ya bateau et pas un frère na biso moyembi monene. Alobi Maurice atana ba seconde asuka. Oh ka seconde touché. Atana ko simba ta de lamba.
message est le cas. Message dit nous avons la peuple de Dieu. Yo, comme on a eu un accatambo à Finlande, nous sommes en train de faire un élément où il y a un pasteur Azotea. Tel est mon salam, on est là dans l'élément. Parce qu'il voyait les gens comme les arbres. Bien aimé, laisse-moi te dire, on a besoin d'un second toucher dans ta vie. On a besoin de ça, on a besoin de ça, dans le boko, hors du village, là où il y a la confusion, là où il y a la totalité, là où il y a l'apostasie, Dieu veut te prendre la main, hors du village, un traitement spirituel avec toi. La Bible était au ça. Oh, moi message. Pour yo kayo na kati ya Congo ya sika, site ya bana Congo. Message na za na mo ete na album masika. Kombo na yo. Kombo na ngai Henri Sambo. Henri Sambo. Alias Papa Henri du Saint-Esprit. Papa Henri du Saint-Esprit. Cela veut dire que nyonso na kosala nyonso na koyemba na zo dépendre rara. Na Saint-Esprit. Voilà, c'est ça. Alors album album mon monene n'a parlé sur la répétence. Ba featuring pe ma kasi eza kuna. Alors na yembi ba titre loko la Kambangai amour Kabika moi. C'est-à-dire na kati na lisumu na tabisi ete la conséquence du péché c'est la mort. La conséquence du péché c'est la mort. Koloba tete nous sommes dans le temps de la grâce nasa lisumu damba olimbisanga. Oui, tu as raison. Damba kolimbisayo mais yeba ngo ete péché conséquence nango ezali. Même David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais tout le monde y était. Tant qu'on va continuer à préférer Tika. Alors, à quel balcon, à Moni Bacheba, au lieu à renouveler ma pensée, à renouveler Abimi, à salir Soum, mais tout le monde y était. À ce qui va naître, à Bomi, si Soumba n'est iri. Les soupes sont continuées. À ta, à Senga qui n'a pas ici. L'homme selon le cœur de Dieu, mais conséquence c'est l'anda qui est. Absalom, Alinga qui a monté coup de tes pas à Tatana. Merci frère, vraiment, moi à Capella, moi par rapport au Tokoya, ici sur Ben ici, Tokoya, à les affalantes, ma soleil Kangama, ma chante Bazali, ma pasteur Bazali, évangéliste Cephas Azali, pasteur Nabisozo, Beta, Tiembo, Lokomo, Saint-Esprit Omima. Frère, moi, extrêmement mon Dieu. Osa nzambe ezali te yo kufa na masumu. Yamba Yesu lokola mokonzi pe mobikisi na yo. Ozwa bomo ya seko. Yamba Yesu yende nzela ya lobiko. Libanda na Yesu kufa. Yamba Yesu Amen, 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 amen. Yamba Yesu. Merci. Donc, Ata David Azaeki pardonné à Futaki, conséquence il y a l'issue Mouana. Tout le monde est inceste côté Nandako à David. Tout le monde était maire côté Nakati à David. Suite Kaka, il y a l'issue Absalom. Abomin de René, Amnon, parce que maintenant de René, moi aussi, nous sommes à cause il y a l'issue. Il y en a nos conséquences comme Elioté. Bon, voilà, Motema. Il y a Maïe sur le roi, mon condipé mobile ici. C'est-à-dire, album Maison et Sika. Zoé, on a beaucoup à refaire. Amen, difficile à Bokatae, parce que la moto, la Katinae, Esther, prophète, c'est fast, Nzamba Pambolayo. Évangéliste, c'est fast, Nzamba Pambolayo. Prophète, Marcolino, Nzamba Pambolayo, dans le Sala. Peuple de Dieu, nous disons shalom de partout au Lambabiso. Il y a Moko, il y a Moyembi, Wauti, Mboka Nabino Kuna, notre frère Henri. Vous qui aurez le temps d'écouter ces chansons, en tout cas, prenez vraiment tout vos temps pour écouter et puis pour décrypter le message des Anakat. Moi, je crois que vous serez énormément bénis. Le titre de l'album, c'est Repentance en tout cas. Je crois que le titre est bien choisi pour
En tout cas, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment. Merci Nzambe à Pambola Binonyo sur Bozolanda Biso. En tout cas, dans les cérémonies, il y a participer à l'album il y a une soirée. À Osenga na Bino Bana Nzambe. Bino ba Oguli Naka, Okumisa Nzambe à travers Banzembo. Album Oyo ezali album moko Oyo édifier Bino Makasi, édifier biso nyonso peuple de Dieu Makasi. Na invité Bino, na exhorté Bino en tout cas. Oyo a eu occasion déjà à Rolandango à proposer à Mopena Baninga. Oyo nano a eu yango te à Lukape à zo yango parce que à travers l'album Oyo Zambé a kopambola biso. Merci. Et vraiment comme c'est Zambé pour l'album la biso. Henri, frère Henri, papa Henri, a reçu vraiment battu dans son album. Ezali album comme Malam. Abondeli mingi, basambeli mingi toyoki banzembo eza banzembo eza na inspiration, eza na message moko mosungi ya kokamwa. Alors na 5 Nzambe apambola bato nyonso baza na poto, baza na Congo, basambeli moko na Congo et Nzambe ye moko apambola ye atambola vraiment de succès en succès et de gloire en gloire na Congo na Yesu. Nzambe azali moto te mpo akosa ye, azali mwana na moto te mpo abongwana. Oyo ye alobi kino akokokisa, oyo ye alaki ye kino ekosalama. Nzambe pour qu'il les juge et un bon lingot. L'amour ne périt jamais, l'amour de Dieu ne périt jamais, agapé, l'amour ne périt jamais. Dieu est amour, son amour est parfait, il nous aime sans intérêt. Olongolinga kati na lolendo yaya, oboyinga na kufa na lolendo Yesu. Kondo Yesu, nakumisa yote pona nini Yesu. Kondo Yesu, nayembela yote pona nini. Nazali rekonesa na oyo sali ponanga, pesa biso bilei ya mokolo na mokolo, limbisa biso na mabe tosali yo, lokola biso mpe tolimbisi mabe basali biso na baninga. Batela biso ngatinga komekama, bikisa biso na mabe. Batela biso ngatinga komekama, bikisa biso na mabe. Moto yokili loba tena misala zali lokola, oya tongi ndako likolo ya libanga mbula yendoka. Mopepe ya ekokweisa mateo, libanga nde Yesu amemela biso kondima. Na mbula ya bapasi ye akokima yo te o, ata na mbonge ya mitungisi ye akokima yo te o. Ekondima ozali papa ya bana bitike, mobali ya baoyo bakufela misalie. Tango nasalelaki bato nazwaki eloko te, ngala ye epana yo olobaki venez à moi vous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous Moninga mungu nano eza nzoto za nango,
yango ekoki okanga yo omona bokonja likolo te salakeba ye kolanda mokili te o ekoleka nango e bilulela te ekoleka lukanda na bokonzi ya likolo oyo atikali ekoya na nsima lokola matabishe lusibula matulu amambwe mujabuja masumu meto lufwala kota musiza wonsono